Bonjour, bonjour, bonjour. Mbotenanga, mbotena bino nyos na pesi bino partout pa ebufandi na tango o bino bozana ngosikoyo. Welcome lisusu na émission na biso ya CMK Cardozo Beauty azongeli bino lisusu. Baboli bisi, bosilikate ba fan, bosilikate esali tango mulaike na koki ko sala so émission mokote. Mais les longs ailleurs na zongi lisusu pour présenter bino quelque chose ou bino peut vous profiter nango. Vous avez toujours na Cardozo CMK et ça nango nyusu gratuit. Donc profitez na temps oye kola elo komo kwa sika. Bon, lelo toza la deux thèmes o ekozala divisé en deux parties. Thème oya liboso eza bongo ndenge nini ya kokata sourcil. Wana na ko présenter bino na lolenge nini na kokata sourcil na gilette et puis ba instrument nini oyo ngai naza nango besoin, d'accord? Thème na biso numéro 2 eza ndenge nini ya ko poser basil ya un par un na sil na yo moko et puis eloko nini oyo biso toza nango besoin. En tout cas, welcome tozongi na plateau eteye kala mingi te tobeta bino pe misha maputa ba mwana na maputa bobo sala te tomoni ba fleur e kala te ngo bima tomoni moy na Belgique moi esa biso moi bien. Donc présenter bien maman puta pour vous appeler moi goût pour moi idée comment beaucoup qui peut que ça la bamide na bino na mikolo ezali koya bo hésiter te ba question na bino ba question bo komelanga toujours email nanga yango yezo lekana boza nango numéro de téléphone nanga yangwana to bo salite na sima caméra bien sûr toujours avec Emana Digital toujours na suka ba photo na moni na présenter bino musala otokosala lelo yango to bandi directement na ndenge nini ya kokata sourcil. Liboso toza bongo na posa ya gilette, très important. Gilette na yo ezala ya sika tango ozokata sourcil epai na yo to epai ya moto. Ko utiliser gilette deux fois te. Donc tango osaleli gilette na yo eza po na yo osilisi obwaki yango. Donc pour la utiliser et pas à moutoupe au saleli en gros mettant aussi ici au bois qui en donc gilette vraiment zala sûr que gilette na yo est élastique à cause ça le système terre il y a qui y a bafrique que au saleli là déjà aux huiles dissolvant désinfectant non gilette à sourcil en tout cas faut élastique pour kata kitoko toza na gilette na biso toza na brosse na biso ya sourcil bien sûr pour la ko peigner yango deux et puis toza na eyeliner na biso. Vous allez accompagner na instrument nango pour na dessiner à toujours couleur ya chocolat. Pourquoi? Parce que modèle nanga elelo na présenté bino Karine. Karine donc utiliser chocolat parce que hier alingare ezala makasi mingi te ezala moi pété hein alinga penza ezala makamba frappante ngo to la noir te to sali bon chocolat. Et puis troisième eloko bolimbi c'est pour la sabino marque hein Max Factor yeyo. Max et moi plutôt yangoyo hein yangoyo donc ça nango cherté et puis toza na concealer na biso yangoyo ya BF hein boyebi marque on a présenté à chaque fois nazui ya clair mingi te parce que alingi vraiment ethical un peu naturel donc ça presque pour nae yango to utiliser les et bala moko to bandi. Alors et l'on a biso yangoyo tant ozokata sourcil et sengeli oyeba d'abord en forme ya sourcil na yo toyokani tomoni awa forme ya sourcil na ye eza déjà placé mingi pe déjà ekomi kobota awa eza rempli eza etonda et nasuka esali moi demi V et nasuka eloko moko te ezali o nyonso tokoyeba kokata yango et puis toko remplir yango bongo na eyeliner pour ebima plus kitoko. OK? Gilette na biso ya sika yangoyo. OK, Gilette na biso ya sika yangoyo. Tango ozo simba Gilette po okata, kokata ngo te ke osimbi yango boy. Il faut ogumba ngo, hein, et sali net petit smile. To mona petit smile yangoyo na lakisi bino donc ogumba yango mwa muke boy. Hein, petit smile. Bon petit smile tango zo longola ezo pesa mbala moko forme nango directement. Mais soko tiki boy, ozo risquer ozo kisaye pe yo moko omizoke. Tango ozo kata sourcil yeba forme na yo. Bato mususu ezala kaneti ya Karine Emana Digital bendela bisoli sou bien. Bendela bisoli sou bien to moni ke awa et matina no likole bandi awa na C et mati
à partir à niveau oyo ekiti na se. Ça veut dire forme po oyo biso tokokatela eza ya wana. Bato mususu bazalaka na songe oyo te. Donc soki songe oyo eza te, okoki toujours d'abord toujours kolanda. Mais pona okata sourcil na yo bien, il faut toujours oyeba emana digital obende ninga ma caméra bien pour bato ba mona comment na salaka. Hein? Donc lisu na nga yango yo osengi mutu oyo zokata sourcil akanga lisu na ye comme Karine s'il te plaît, okangi lisu ale otirer poso ya lisu na likolo. Potango bendi yango likolo nde ekopesa forme ya smile ya kitoko. Gilette na nga yango yo na gumbi na bendi forme na nga ale obandeli kokata awa na se na suka awa. Tango ozokata ozomata directement yango. Et ça attention que mutu ozokata azokati. Ma digital benda biso bien vraiment pour bato ba comprendre pe ba mona. Tango okoma na niveau oyo y avait obandi kokita ce qu'on a se. Et puis toujours kotuna forme ni mutu alingi ezala. Moni na se déjà et puis c'est moi différence par rapport à lisu oyo na lisu oyo nanu to salité. OK? Après kokata bien na se na likolo na niveau likolo to kataka te méthode dressaka. Ça veut dire na kobenda suki nyonso e koma na ligne moko. OK, na kopalola e koma na ligne moko. Ça veut dire na bendi ti na ligne moko. Yango. Na ligne moko. Ti na songe oyo vena biso ezaleli yango yo bomoni ke pesi forme moko bien pe ligne moko propre. Alors koya awa lokola za na suki te mais ma ba petit poil les angaka te awa pe na kokita la ligne moko. OK, tomoni yango yango to bongisi bien yamba la sima na relaxa biso na relaxa bino méthode ya kosala ngo pe na peso. OK, alors après ko sili salisu oyo to kozwa lisu o mi balé. OK, la fse bino faut toujours ko tirer après ko peigner o tirer pour na likolo benyango direction suki benyango likolo. Allez obandi ko kata na si bandi ko lombola kene nango malembe. Et ça l'attention que moto ozokata bi soki yo moko pozo mikata moto wana azokate. OK, ça peut arriver au cas que azoki ozui alcool d'esthétique pour nettoyer. Donc c'est important ce que moto azoki yo ko paniquer te pour moto wana pe a paniquer te. Les anango grave te. To kati et toujours na niveau likolo to kitisi yango na se. Nyonso na ligne moko. Na ligne moko. Eto luka vena biso eza na niveau yo. OK, awa pe to sali nini to kitisi. OK, et puis toujours qu'on travaille na songe. Tant ozo kata na songe. Ko kata jamais na katikati. Pour na katikati okolongola nyonso. Donc travailler na songe, osali smile na yo et puis ozo longola basuki na songe. Donc songe na oyo yongo mpe ko sala ke
obanda kolongola basuki. OK? Donc jamais na katikati mais toujours songe bomoni yango. Bazo travailler toujours na songe. Alors, après ko poser ou soit kokata sourcil na biso, OK? Bato mingi na suka neti nga moko pe bazalaka na suki te. Suki na ngeza mingi remplir na liboso na suka eloko te. Mais pona kotika yebo ete solution na biso ezali eyeliner na biso tokozwa yango yo ya Max and More. Eza eyeliner ya 24 heures, eza ya 4 pinceau nango yango yo. Pinceau eyeliner ezalaka mutu ekatana. Ezalaka tout droite mais ekatana boye. Na ni kenda boye. Soko moni pinceau boye yango nde to dessiner na yango. OK? Alaxino pinceau yango yo. Bon na pe pati nango après ndenge ezali. Na ba magasin nyonso pa batekaka ba biloko cosmétique. En tout cas, lokola eza pati moka c'est comme à la mode eza nango bokota botala. Alors, donc on va pinceau nanga na dindisi mwa muke na 4. OK? Yango yo. C'est ça. C'est ça. Et na simbi yango reste na maboko. Na bandisi ko dessiner ye. Na ko banda ko dessiner yango awa na songe na ngane bandeli. Première ligne na ko dresser na C. Et nazo mata malembe likolo. Ko dessiner nanga e ko landa toujours ndenge nga na katali sourcil na ngai. D'abord ligne liboso na ko dresser. Si na coin ya V nanga. Pour arriver na coin nanga na kiti na C. Mwende na sali awa na keboye tina V nanga na kiti na C. Sikoyo na ko remplir deuxième ligne nanga yeyo e bandi e pai sourcil na ye na niveau likolo pa ina dressaki. Awa na likolo na bandi pe ko kende même direction na likolo. Yango. Tango na kokoma avant V nanga yango yo bomoni c'est deux lignes, ligne ya liboso na ligne ya mibale. Avant na koma na V nanga eza na niveau oyo nga naza awa. Alors na bandi sikoyo kokita nango na C. Na bandi kokita nango na C. Bandi kokita nango na C. Bomoni nenge sali. Et après na bandi siko remplir nango na 4. C'est facile. Na bandi ko remplir. Remplir. On est sali. Puis zana songe nango directement. Au moins déjà différence c'est sourcil na biso à liboso. Nengeza. OK? Et puis tout à l'autre déjà différence ma casse et puis l'ongi directement échanger. Bon, na mutu oyo alingi bien sûr akoki pe lisusu ko utiliser poudre ya chocolat na likolo et puis à brosser yango. OK? So za na poudre na chocolat, olandisi likolo et puis brosser yango. Mais comme ça na thème na bisoté, tu vas utiliser yango te. Alors, après tout ça la nini? Tu dis concealer na biso. Eza ya clair makasité parce que alingi te vraiment emona na mingi. Yango yo na pinceau nango. OK? Concealer na ibisa bino, on peut utiliser n'importe quel
plus au kozwa concealer clair, bien sûr que plus éclairage nango effet nango ekomonana. OK? Allez to landisi yango kaka na se. OK? Landisi yango na se. Landisi yango na se. Et moi ndambo ekotika kaka na même pinceau. Bien sûr, na landisi pe na niveau ya likolo. Nyonso oyo eza pona effet nango emonana malamu. OK? Tomoni na niveau ya likolo sikoyo tobandi ko brosser yango pona emonana mingi te. Tobandi ko brosser yango. OK? Yango. Tomoni ki monana mingi te. Na niveau ya CP, tobandi ko brosser. Sikoyo, après ko brosser yango bien, tomoni ke flasher lisusu plus. Kaka na mwa ndambu oyo etikali, na meki kokota na kati. Na meki kokota na kati. Ndenge nini ya kokata sourcil na yo na gilette, et puis ndenge nini okoki ko dessiner sourcil na yo na eyeliner to na crayon, bien sûr soko za nango, pourquoi pas, mais yeto utiliser eyeliner ya chocolat peau noire amoni ke ekobeta mingi na peau na ye, comme ngape mingi na utiliser na chocolat, ça dépend, mais soko za mwindu makasi, en tout cas pour emonana il faut utiliser noir, pour chocolat ekomonana te na peau noire. OK? Mais yango yo to dessiner pelis mususu et na suka to lakisa bino résultat nango. OK? Merci. OK, bomoni résultat na biso yango yo. To silisi yango, to peigner na likolo. Na lobaki bien soki boza na poudre ya chocolat, bolandisi likolo et puis bo peigner. Na olakisa ngo te parce que ça thème na biso te boko profita na nyoso malamu te. OK? Donc yango a peu même chose, na peigner yango bien. OK? Et puis na suka na zui mwa musapi, juste ka mwa musapi na lekisi. To moni que concealer na biso tellement est tombé vraiment couleur ya peau na ye, moi vraiment ezala makasi mingi soit e mona na makasi ezate parce que ya zane naturel, alingane biloko ya makasi te. Donc ndenge na lakisi bino comment yako kata sourcil pe ko dessiner yango na eyeliner ya 24 heures yango. Pondenge ezaba ekotika 24 heures. Donc ce qui mboule beti nango te akokola la nango pe la tongo pe la muki sourcil na ye bien taillé. Donc la plateau na biso CMK Cardozo Beauty la présenter bino na volume oyo ya lelo ndenge nini ya kokata bongo sourcil na gilette et puis ndenge nini ya ko dessiner yango to travailler na concealer pour effet nango beauté nango et bima surprise. En tout cas pour na lelo yango et bientôt nazo l'accepter bino lisusu ndenge nini ya ko poser ba cils un par un et puis biloko nini toza nango besoin. La lingi bino mingi to bosani te na caméra et mana digital hein bomonika ba photo bokoti na Facebook pona ba mariage na bino pona ba fête pona ba clip concert tozo mona été ngo ba nyos bazo se préparer ba bon ça quelque chose. Donc na plateau ya CMK Cardozo Beauty toza bon travailler na et mana digital la lingi bino mingi hein kala te to mona. En tout cas ba bisous mingi. Merci nanga na Karine. Merci pour la journée à l'élo. Ami pesi pona tout la kisabino. Soki bozana ba question pour bosana te, bon noter yango et abonné CMK Cardozo Beauty. Bon abonné awa. Na tel bino bouton awa ezo laksa. Abonné écoutera nango pe eloko mon côté. En tout cas pour la l'élo na lingi bino merci et bye bye. Mouah.